Bon, naena présenter bino esika koko Abraham atumbela kanzambe mbeka. Bande wala ngai. Koko Abraham ya liboso nzambe ayebisaki ye a zwa banyama. Misuni nyonso banyama nyonso akabola ngo deux parties. Eza biblique. Natanga suna Bible. Boyebi na bino histoire ngo. Akata deux parties. Mais Koko Abraham tango akoma kina ndeke amoni ndeke oyo yana ngo mukie na lekisa ngo atia ngo mobimba elukela ka problème pa tuta nzambe asepela ka te nde nzambe ya ko silika ebisi ye famille yo kokota na boumbu po soki nzambe alobi sala bo il faut sala bongo soki otenga mika mukie okomi na problème famille yo kokota na boumbu nde tata nzambe parti o nangina loba o parce que ba okanganya yebisa ki biso ngo soki bo sala ba recherche na ndiye te soki na Bible ezali mais bo sala ba recherche po makambo mususu ezalaka na kati ya Bible te histoire mona zo bete la biso makambo kala mais afungola Bible atanga te mais ayebi yango ayebisi biso tangu Koko Abraham atumbaki banyama wana nyonso bandeke bayaka po balia pe banyama wana abengana ka bango abengana ka bango lukela ka problème nde tata nzambe alobi famille na kokota ka boumbu et puis tata nzambe alinga tester Koko Abraham eloko nini asalaka ayebisi ye pesanga mwana na yo mbeka donc atumbela ye mwana na ye oyo ye azalaka na ye kaka mwana moko atumbela ye mbeka nde sikoyo alobi papa problème ezali te naza na choix te siko place oyo ya bandaka kotumbela nzambe mbeka place oyo ya tumbela ka banyama wana place asalelaka makambo wana nyonso ezali wapi na nkamba tema na osalela telefone na tshela bino video mpanzi awa botala ezali wapi na nkamba Nouvelle Jérusalem esika Abraham atumbela kambeka tobengi yango nzwa bintinu ndaku ya bakonzi esika wana tango papa dangenda kenda ko lakisa esika wana eloko nini basala pe ezalaka comme symbole batumbaka nyama moko wana baliaka tango batumbi nyama bali papa dangenda ayoko yebisa bango boyebi pourquoi totumbi nyama tolie ba comprendre kate ayiko yebisa bango awande Koko Abraham bandaka kotumbela nzambe bambeka awanda banda kotumba donc ezalaki na ngomba nesa kapne sika nzambe aza botala na kati ya Bible likolo ya ngomba siko pe eza na trois ngomba mususu na yebisaka bien na émission mususu na salaka na nzwa mintinu ngomba na yango bomona etonga ya nzambe tikali eza na sete eza pe likolo mais faut bokita et puis nini kamba bomoni kilongo eza likolo siko ngomba o sikoyo ndesiko na banziko mata andiko matapona ke kolakisa bino nzwa mitunu batonga ndaku moko wana eza ndaku o balbaka ndaku wana soki sile ezali ndaku ya bakonzi po ezali nzwa mitunu esika atumela kambeka siko lisolo ya mbeka eza ndenge ni tango ayeko senga ye mwana na ye nde ayeko ndima bizata naza na problème te naza na choix te na osala yango nde mwana ayeko yebisa ye ayeko yebisa mwana tokei kotumela nzambe mbeka bake bakomi kuna batie bakoni batie nyonso moto mwana obi baba tango toyaka kotumba mbeka toyaka mbala moko na nyama oyo tokotumbela nzambe mbeka siko ozopelisaka moto nyama azate tokotumbala nini abi nzambe ye moko akopesa tango moto epeli mwana ka moko tango moto epeli akangi mwana maboko alingaki dobwaka ye nzambe alobi te donc angaka tester na ndenge atumbaka susu mwana na ye comme mbeka te esika wana nzambe alimbisaki ye nde esika yango o babengi nzwa mintinu esika wana eza nil par ailleurs biso to wana ba site historique ya makasi nana yeli bino te esika Moïse azwelaka mibeko
naza nango déjà apesaka bana Israël mai ya komela oyo bimaka na libanga mai ya komela oyo bimaka na libanga ya bana Israël esika wana esi nakomaki nakoya na sije wana nakoya mena flash le bino mwa muke kaka omona siko nakoya ko yebisa bino ngona koya ko lakisa bino nakoya ko lakisa bino ba site wana nyonso esika tata Simon Kimbangu na kolo esu basalaka remise et reprise ezali makamu nyonso obotanga na Bible eza nango na nkamba Nouvelle Jérusalem siko bisika wana eza mwa musika talaka tolongwa 10h tokomi 17h malgré kobunga kabunga zeto koti bazaba tomati bangomba tozongisi bisika ezali oyo makamu nyonso oyo elekaka na tango ya kala tozana bisika ba site historique nango oyo bokolukaka partout bokotika la komona te mais ezaka na nkamba nzwa mintino esika koko Abraham banda kotumbela mbeka esika koko Abraham atumbela ka mbeka bokoluka ngo partout po bozomona botanga na Bible siko ba site historique eza wapi tango bato bakomaka Bible tunaka bango ba site historique te eza te po bazana ngo te mabomba mi tata Simon Kimbangu kiangani akomi kobimisa ngo tu ona tango wana ayaki po akangola moto moyindo na malédiction et tozwe indépendance physique nde tozo pe kimia tokoma pe fier tokoma pe koseka tokoma pe kotia minoko o bato ya koma kofinga na bango Kimbangu mais mabomba mi ya mokili po moyindo yo osale loko po moyindo pe okoma kosoba pouvoir na yo kosala même elamba ya ko créer ya kosala mutuka nyonso plus que tout ça o bango bazosala ezaka Kimbangu soko o mi pesi pa Kimbangu te ozwango te biso déjà ba serveur ba komi ko bima biso déjà ba pouvoir ya tata Simon Kimbangu komi ko sala nguya na ezo sala nguya ya Nzambe elingi komonana epaya ba ye apona Kimbangu basala na ye mosali sika moko tata Simon Kimbangu aponaka bana na ye oba osala esika moko yaya soko ka koya Kimbangise avant olukomona kolo sifondimela Kimbangu po ozana génération ya molimo mosantu yo siko boyi molimo mosantu kolo so mona endenge nini okoyeba pe yete pe atande bokumisa kasi balakisi yo okoyeba yete nzwa mintino ndaku ya bakonzi esika oyo nde koko Abraham atumbelaka mbeka nulle part ailleurs sika mususu ezate ezande na kamba Nouvelle Jérusalem eza na nka do makambu nyonso ya kala do suso ye kaka kamba baboyela mutu te yaka kotuna bisika makambo na nyonso bakomema ona gentillesse nyonso oke komona moko na bisika makambo na esalama na ngona Afrique mindela bato zo juste histoire bakomi mais bayebi ki ye Kimbangu kala te bakomi koya komi kitisa baso comprendre que tango na biso esili tonyokola ki bango siko ay komi tango toke kosenga bolimbi sipo moto mwindo akoma mundele akoma moto mwindo ngongezo koka ngonga ezali kokoka bola na ba émission na nga bien bomona na émission mususu na sala ki na lakisi par Bible kamba Nouvelle Jérusalem ezali na kati ya Bible na tsela ki bino yango Apocalypse 21 bandika kana 1 okiti okomona bana kamba na tempelo makamu nyonso donc na ndenge tata Simon Kimbangu ayeko sala na épouse ndenge tata Simon bakangaki mama mula tikali musika eza wana na tsela bino na émission ba o atalaki te luka okita otala po oyanga ezala ka susu ba 10 minutes te même TikTok ya comprendre que nga na sala ba émission mulai donc akoma ko sala pena ba émission na nga maintenant nous na bandi ko sala ba émission na lingelité mais kala te ezobanda nulle part ailleurs makambo nyonso bokolukezaka na église Kimbangiste nyonso oyo bino bozolinga boyeba boluka boye bozala ba croya bondimela Kimbangu soki moto mundo ndimeli Kimbangu nde tozwi kimia so moto mundo ndimeli Kimbangu nde tozwi ba pouvoir na biso pe tosala ka biloko tosala pe plus que po biso tosala plus que bango bazwa un quart
okolo so yaka nango pouvoir wana ekenda pa na bango po biso to bebisaka bakoko na biso bomaka fumu isu mais ezalaki mabongisi biso siko tango dès le père dès le fils dès le saint-esprit les trois trinités yo bondelaka kolo so mais oboyisani ke kolo so azana tata oyebi ke dès le père azali dès le saint-esprit azali mais yo zo bondelaka kolo yesu normalement pe kolo so oyebi ete bino bokanisaka ko azana elongi te ko azana nzoto te o idolâtrie ndeko nanga yebaka ke Dieu le Père azali, Dieu le Saint-Esprit azali, mais yo kangama na Dieu le Fils. Bosala kerera boluka boyeba ki bonzambe ezali na kamba Nouvelle Jérusalem. Esika nzamba vande, esika trône ya nzambe eza. So bokanisa ka mukolo suka oboke konzela likolo kamba na bomona kana mindele na bayindo soka kufi aleka kambala moko na kamba. Aleka kamowe tu bazana bisika ba siège obazelelaka. Bato bakenda nkama bazaka grâce wana nzambe ala apesi grâce ya komona mama na ye ya komona ndeko na ye ya komona mutu boy. Mais soki tata lobite ya kopesa o grâce wana te apesa raté. Mais apesa ba grâce wana bomona. Yango osiko nazola kisabino. Kambeza na nyonso. Babengana ka mutu te. Okepe kuna te futa mbongo olia. Ya kolia place ya kolala ezanga na ngote. Okozala bien ezambo kamoko so komi kuna tozana na ba problème. Au senti kimia pe ba problème on éthique yo musika kende okene ko découvrir ke osala ka ba débat histoire ona ngana yela bino likambo makambo yo esalamande awa na nkamba bisika bino botangaka mais obo zotanga na boyebi ke esalama na mokili ba site historique ezali nyonso eza na Bible eza na mokili boka ntsaka tango bino botangi bozoko imaginer yango non ezala na imagination te esalama awa na mokili pe na Afrique surtout au nord de l'Angola to bani non na mbanza Congo makambo ebele esalama kuna kamba Nouvelle Jérusalem ba mboka ya kati kuna makambo eza ebele nyonso eza na Bible ezali ba site historique nango ezali mais bino boyebi te ata ba yeli bino bosani boko boya kaka pasi ndeka yango wana moto mundu soki kaka okomi ko senga sagesse spirituelle okomi ko senga nzambe ala kisa soki makambo mama balenda te yaka eza ya solo yebisa nzambe la kisanga makambo mama balenda te yaka mama Francisca te yaka est-ce que c'est vrai est-ce que eza ya solo mituna nzambe soki oza ye wana kimbango milakisa ponga na yeba yo loba peleke nzambe relation na wana kimbango ezali nini po bazo ba kimbango aza nzambe po bomona te ke biso kimbangiso eloko komela biso pete bozo comprendre te likambo yela kabiso te nzambe nzamba zuwa mais eloko te biso nde totambwisa mokili ntango eza tango na biso nyonso opasi bozomona po moyindo azoyoka te po moyindo azoyoka te boko sosola kimbango te bozokoka koyeba ye te yango tozoniokwama biso moko toluka koniokwama mais so tobiki ekoki tomipesa epai na ye tokozwa solution oyo nanga na biloko yango wana oyo azana matoi ayoka pesa la ba recherche inoke ofingaka yana wana tina moko te po nzambe bondela oyebi ye te bon tomona ni à la prochaine bye.